Voilà, merci Mbote na bandeko nyos tout bazula na biso partout dans le monde na pesibino vraiment Mbote. Voilà votre humble serviteur afin de Chief Noir ndenge na prometa kibino ke no makambo nyos tout vraiment c'est déjà c'est banda qui c'est déjà tout en marche. Yango moni lelo sous na numéro ya sika. Tozali ko solo na siko lelo makambo etali mboka. Merci à toi Nanou Diamant Noir Yoyebi toujours en collaboration avec Nanou Diamant Noir. Merci Nabino bandeko nyos tout bozo s'abonner na plateau des stars ici ka banda pensa ko soit ba information puis ba émission ya malam ndenge déjà na prometa kibino avec Afande Chief Noir na bosanité pourquoi pas na remercier bandeko na ngai ba salutation na ngai na bateau balinga kangai. Merci à toi Shogamunga empereur bambote na peso ya ngwana Didi Moenga na bosanité mbotone ya ngwana na bosanité Pichu Kaile yo boss yo yebi donc on est toujours ensemble et puis mbote na on a toute tolérance bandeko nyos tout besoin d'abiso partout bon inciter beau s'abonner na plateau des stars avec Afande Chief Noir bokozala vraiment ya kosepela bokozala décider ndazanga mo côté na plateau naza vraiment na moto on a koki ko présenter j'espère bien tout boye billet tellement babenga kinga lobby trop pour na ye na makambo moko et arrivé là qui est lobby na soir et on ngai pena ki ko benga ye na singi vraiment soki moyen akoki ko ya na plateau na ngai pour na to sola na makambo o eleka ki lobby et ça la kinga malamu te mais na moni toujours en bonne santé. Là c'est un vrai combattant quoi. Papi Volcan. Afande Chief Noir. Bonjour papa. Bonjour frère. Bonne santé. Santé za nozomono santé za ngai. En tout cas, ndé na monyo lelo na sepeli. Ndé na yoka ki lobby. Manungu ndenge lekaki. Avant vraiment to kota la makambo nungu ya lobby pour na poser vraiment ba question pour te bezaki nini. Papi Volcan. Na combat. Bit na bezala kanini na combat. Papi Volcan bit na kati ya combat ezalaki pour na état des droits ezala kati ya Congo. Donc peuple congolais azala na ba droit na envers son état et l'état a pesa peuple ba droit na donc to bundé pour na état des droits ezala kati ya Congo peuple azana mai azana courant social à malonga ba mama na biso bazala violeté et intégrité territoriale na biso ezala violeté na ba pays voisins et na bit ya combat na ngana et puis Papi Volcan a ebisaka bandeko na Saint-Denis Université na ebisaka bandeko keno moi Papi Volcan j'ai une passion pour la politique et je vais faire de la politique, je vais apprendre et je vais servir aussi mon pays. Na machara ba monanga été kulutu nanga Guy Gérard azalaka, Mama Moseka, Stemai Nzembo azalaki, Kokokas, ba Mario bandeko surtout, ba qui Papi Volcan dans la passion politique pour le Congo et j'étais aussi je suis jusqu'au jour de présent les chargés politiques il y a RCK Monde et je suis aussi le président du bureau politique qui est un combattant non aligné. Je ne vois pas pourquoi on doit faire dans le bénéfice politique. Ah, vraiment. C'est très bien. Merci Papi Volcan. Avec Papi Volcan, donc il est l'autre robot à ma solo. Surtout mingi oyo ezalaki o ezalaka na o le komi et puis lobby te suit na zo ba koda na ndo ba bengi nga trop ande ni to moni mutu na bino surtout nga ko to singa mutu na o Papi Volcan talaka combattant munene to to mona wa mo ba na ba combattant mususu que c'est parce que on mo le na benga kio et puis les rapidement na sepeli la biga non voilà donc ni na yeba qu'est-ce qui s'est passé hier. Problème des Akinini, Babisingai apparemment ils agressé et puis batindenga ba audio na ndenge bazaki koloba pona yo. Ozaki agressé et là on est les cas qui lobby na niveau la garde du Nord. Non en fait effectivement lobby comme un bon papa na bimangi pona ki négocia la course ya ba cadeau ya mes deux petites filles que j'aime tant na comme la garde du Nord na linga ina sala pe madame surprise et na ko so tsali moi cadeau mo boye ya surprise donc bon na kati pe suki na château d'eau na saki na cadeau na domi mana palais pour na pesa mère cadeau na un jour il y a ba fête pour toujours déjà na to attendre vers les 25 na continue na gare du Nord pour na tika voiture na Saint-Denis. Na côté na gare du Nord pour na train là qui na Saint-Denis là qui t'a pour na récupérer voiture place entière na parking parce que na Paris pour na place au garer na va faire truc qui est compliqué. Na côté na gare du Nord côté na gare du Nord ah na mona kaka
garçon moi au Afrique du Sud Francis Matumona azali na mwasi na ye ngai nazali na manteau na écharpe nanga play ka quoi na betaka mo display batinga ndenge ezalaka swag ndenge ezalaka basket na se moi ba garantie ba ndenge ka etanga na mona ka mtabi yo na lukaka yo yo na lukaka yo na obeta papa yo bandi liboma to nini na obeta nga na mabeti nga likofi akanginga na écharpe te na biso na tiki écharpe na kingo faut pas na zongi sima na sali écharpe na sali nini na longo écharpe na jusqu'au écharpe na chango na kati ya 5 oyo ezalaki na ba cadeau na poser na se ko poser na se na mona beti premier likofi na esquiver deuxième na esquiver na landi na beti likofi na balayette ake côte abano sansalé ce qu'on a ina bana enchaîner akimi na mona ka mtabengi na téléphone vermeil yaka aza côté yo kama bi vermeil yaka aza côté yo na bi c'est que bateau yo bazako filer ngai et oza bazako filer ngai ne ba otambola ya mususu bazai koluka ngai mama wana moni vermeil bon Francis déjà on a sina enchaîner hier mo boye anga betanga moi morote na beti ara na contre na kangi na sina bio jido ngo yogolu olegade o papi volcan mo ba bosembete donc ba boule peut-être nga na zalaki Christian bosembe o bango bakene ko agresser mais bon lumbe le moment te puis ça les na France fallait que papi volcan bandana maramwana o bango balingi ba yekola et bref bon avec là je suis aussi de collègue au monde que lumbe le moment te pe isa susu na utilité pena na kati ya combattre parce que maramoto bundela qui déjà commencer la maille et tout ça là-bas échange ba débat des idées tout ba neni to ko sortir comment on a besoin na groupe ezali mais na moni banoko ba yi ko ba agresser ngai donc étant moi na matete au niveau britannique il y a tongo mille esprits et na bambana pe na bash ba on ba kansenga na bosembe on ba na bosembe te pour bazaki 3 bon na boya occupé moi si na s'occuper na deux personnes na s'occuper na vermeil na est-ce qu'il ndenge nini parce que la police a koyaki la police a la gare du nord na losambo la kutu bato bazaki na gare du nord soki bazwaki ata bilili babimisa ngo po mokili mona ke papi volga zalaka mbulumbu na ba audio abatindelaki ngai ya babiloko ebele mais siko la police akoyaki wana zwi bango c'est la police ayaki bo bato bazalaki wana bamonaki babi non ce monsieur est innocent donc le monsieur il passait tata mokutu azalaki wana atelema ete azeli mbila atémoigner apesi mpe numéro na ye ya téléphone apesi na kombo na bi monsieur aza innocent abandaki kolekana na ye bango nde motu baye koagresse ye donc ntango baye koagresse osala nini il faut se défendre. Donc étant noko étant moi na matete étant peu play à Paris de petit na na tambola na ba grand judoka ba mbinga sur actuellement ba mona minute so basapi bon actuellement ba mona minute so bata na commissariat 12e arrondissement n'importe qui plainte il y a agression et vol parce que moi si il y a Francis Matumona akimaki na ça qui na pelaki mère moi ba plan na payé des ensembles il y a sous-vêtements donc soutien sous-vêtements donc des ensembles na parfait mo ya Thierry Migler et puis na ça qui ezali na 40 € mo ezali na kati wana donc moi c'est Francis Matumona qui m'a dit na bo okene na biloko ya taille na yote ola ta honde nini yo moi c'est tout mwana mobile mo moyibi donc voilà donc ba biloko wana to kunda na kati ya communauté et puis tant to kendaki ngaku to pona ngana zaki na ngapena na posa ya ko s'attarder na bango te na tracer nzela na kene metango bango ndi bakomi ko agresser ngai bon il a fallu na se défendre na se défendre pe car ndenge bojo ake na corriger ki banoko pena ba o talanga te talanga so o moni ta gratiner mo ne longyo to nini donc il play display so na no demano a roben na pena donc bato batala pena zaki lobby zaki lobby les na garde non mais les zaki le 21 les toi le 22 donc ce pena bo bendi display bo mona ke gratiner ezati lo ya nazo kamwana yo rezo de kilanga et ça la pe moi passer nako yo siko yo moko actuellement donc ozo mona que non comme les sécurité to ozo mona ko non bien et là c'est quoi insécurité à Nîmes. Mais parce que nous avons des cibles qui ont déjà compris. Est-ce que nous avons un beaucoup de sécurité? Mais ce qu'on a, c'est qu'on a l'eau, nous a parmi
bato oyo tango combat oyo bimaki tonto ba lumbe moto oyo a sensibiliser bato na Paris communauté congolais parmi bato wana yo zalaka siko lelo combat oyo na ndenge komi yo komi kotake yo nga wota kasi on a vu ça autre bateau baye wana eza bateau baye bi makamya combat ndenge ezali te Petro na Francis out Afrique du Sud abana kotala Papi Volcan na Afrique du Sud d'autant moyen a commis et puis chef na ye Zoro Bilel azara photographe nanga na combat mais bosala ba combat na ba Zoro Bilel mais photographe te kasi on a zo ba batu mutu na mutu fa vanda na sika na ye yo yaka photographe cameraman ya mouvement pour au film biso au projeter ba image da biso siko yo longwe photographe mbala moko lingo koma leader na mouvement ozo montrer ya homme de cause à désordre donc Petro na Francis asalanga déjà ba menace de mort oui afinga mère nanga bagi ngoto kutana soki na moni na kima soki na kimité ou soit na ye na fukami liboso na ye na sengi pardon soki te akobuka nga mu Congo akotinda nga na cimetière ya Pantin buena voilà babilo ya lobaki bon comme étant grand garçon hein, et père de famille aussi n'a calculé qui était nabi bon les chiens à bois la caravane passe donc il y a ganga qui bon nabayi bon un jour to kutana ka po ngomba na ngomba ikutana raté donc karabat na batunde bakutana ka bon finga mère nanga sala nga ba menace de mort na sala ka me courant portable plainte à l'époque comme par hasard lobby to kutani ya lobby a robetanga ah bon le wana ba prometaka nga déjà que ako bomanga ako bukanga mukongo ako tinanga na cimetière c'est le moment na ebinde da boye Samson ado buka mutu to tena binge Samson tena binge nani Goliath Goliath siko liboso ya David potala nga pe mukie par rapport ya corpulence azaki nango mais asantaki akorijamaki vraiment a comprendre tant balo volcan ma partout et ko mana mai ko mana mabangi ko mana mabele ngila fali na corriger na kanda pe afinga ka mère banini na zaki innocent ba on ba yo attaquer ngata ba yo agression sani il faut se défendre et je me suis défendu comme un bonhomme donc Papi Volcan vieux ya ba petit ebele na mboko ba grand judoka Papi Volcan abana ko sala judo kutu bon na tikaka na pe na sala ka ba une semaine mo boya mais vrai lité na sala na ba papa a pauvre père on kufa to banosa à côté à Porte Dorée na zagina ba frère na qui je sali ba débandade ba maître John Ngila ba Debord ba MP Dari ba maître Toro wana bena ba pisina nga parler ba kalash ba mbinga kutu ya mona randonner na bango mais va sentir que vieux muku ezali mais lobby judoka wana ba ebisaka ngai papa laisse tomber obi anga beta morote donc azo téléphoner na mona ndenga zoya ara a bouger kuna gumbe na sena bi oh bosembete oh Papi Volcan ya mboka lelo boye tozo mona combat ngo pe eza epé ya ko panzana trop biso tozalaka na ba combat oyo en 2011 tout ça va marche lelo boye donc na ba combat oyo ya lelo tomoni beaucoup ba bitengi e comité ma ebele lelo bazo ba bingi bon ba fond populaire nous zo ba na si j'espère que ça bango ba msusu ba chef na petit zo mais dans la fond populaire mouvement na batambola comme on a kabeka ah bon mais là mon abango na ba lelo on est enregistré dans la préfecture mais bilo msusu ba lubi ba msusu ba lubi que non peuple mokonzi ya ba vient na biso ba boketu so binyo yo attaque mutu penza ozalaki père parmi ba makamba yo za wapi yo za nga na chargé ya commission politique ya RCK Monde dans na mouvement activité activité zali naza sous président du bureau politique ya ba combattant non alignés so lingi na kopesa yo ba image ya ba combattant non alignés ba conférence organisée na mouvement na yo bo sololi na bango pété par rapport na mouvement na to sololi mais na bisika ka ba tuer baza na on calme na donc l'ennemi était maîtrisé de loin de près donc baza na on calme bato ba bouger na honte quoi parce que bato banga batomboka auto ça té qui meza na mboka Papi Volcan dans la play. Donc Mboka, la ville est calme. La ville est calme. Donc moi agression moi des personnes
Petit Vermeil. Na tout le monde bon bakanisa nga pe mususu Christian Bosimbe mais o nkumu ya mboka donc bazwaki pena biloko pauvre père. Merci à toi. Merci à toi na sasiri ki bozula na Papi Volcan wana zali o combattant monene o biso toyebi awa na Paris donc na ba époque à combat donc nazo baté parce que na flatté babilongi mususu o tozomona lelo ezalaka te babilongo biso toyebi bango yo na époque wana oyo biso toyebi ke non bato combat bango yo Bastemaï Nzembo, Rex Kazadi, Mario, Ten, Da Silva, voilà. Missionnaire Kass, voilà. Babé Masombo, Odombo, Yuyu Mutumosi, Pacheli Mikobi. Donc wana pena ba pilier ya koma ba Francis Mondombo tana ba batona ba o ba elelo ba salarati. On comprend? C'est to bossa une question mobile Papi Volcan on a monté, Papi Volcan est monté. Le Papi Volcan a bien entouré la minute on a peuple mondial. Ah ouais. Peuple mondial donc supervisé. Yende mtoto suko la ba congolais misuna vend de la vérité. Na bossa était gardé du temple. Nzembo de li confiser gaya donc au moins les bateaux bazoya na babilo ko ba ya ko agresser bateau. Ba na monopole la violence parce que lumbe biso bato ndetu tya ngona mboko. Siko yoso ya ko agresser mutu abandaka lumbe. Papa okutana nini? C'est ça. Ali kama ya ngwane ye donc Papi Volcan. On a porté la plainte il y a agression et vol ba katinga yi collier na ya Versace. Fona luka facture nango na bema liboso ya juge et gomet nanga ipe bungi na luka tuna sala na ajouté na babiloko na déclaré qu'il obéit pas ya juge. Donc voilà, moi je ne suis que dans mes droits. Voilà. Dans mes droits donc na tumboli mututi. Tous à la caca toujours na combat, merci à toi. Mais na lobi on le sousouké, na zana peuple mundibo. Et superviseur. Il y a des autres qui savent. Combat bobandi normalement na Paris, normalement si je me rappelle bien, bon yom toza na maîtrise. Des combats bobandi na Paris na 2004 hein. 2004 tobandi combat avec l'association Toponi Congo et na Toponi Congo na dagi na frère na ngai Christian Ngwangi que j'ai sali en passant, Nazakina Rifin à tout la Pabou, Nazakina Flori Betombe, Belarmé Waditungisa, Jerry Maéché, Milton, Myriam, Candido Keke, donc voilà, tu as comment l'association de Pony Congo. Après, tu as Kanga Musique. Après, tu as Kanga Musique en 2011. En 2011, voilà. Donc, Pony Congo est Botagi Bana, et Boti Jeunesse Code. Oh, ils allaient y passer maman in andeko nanga Pierrot était là parce que tant balo ba combat na Paris Togobo sana Pierrot était là Togobo sana Willy NDBT. Ah ouais. Willy NDBT Togobo sana été. Ah ouais. Donc combat de yangwana pas na Paris tozaki na Toponi Congo na Bruxelles tozaki na Bana Congo na Londres tozaki na Mpoké de Bakolo Congo. Bakolo tunanga à Londres bakofité ba José Salo et José Baoto, Alain Salé, Balami, général Ngando donc bakofité baza ba témoin na Belgique tozaki na Aubin Kikonka, Henri Moké, Désiré Katompa, Serge tozaki na Théo Ilunga donc monde ba comment on entend les autres ma pour ça bateau to kunaki na bango komba moko noble komba zo tangana na sur le terrain aujourd'hui bazata te bazali kokoyoka na de bazali koyoka na te bazali pasata na ba média bazali mais biso ba Volcan fadaka to tika la poto tozana ngana na bibliothèque ya komba parce que bateau bazo ya pe ba komi koluka ba kosa bato na masolo yango ya komba ngana ebio oya na petit mo pe na komba utaka Brésil yo mto mema na komba to banga na to banga ba kosala ngabo oyela biso yo tindiki wana mais lelo ma prêtre na komba lelo pa robungela Volcan mais na pire esprit pe na ndenge yo yebeli petu na yo yaka na robungela pe na Volcan impossible ça ko zaka koyeba ezane tu dois l'église dans on dans l'église tozana ba diacrète parce que diacrète yo ye lelo l'église okutinga na zaki diacre est-ce que yo koko ma pasteur liboso ya diacre non le faux diacre comme un pasteur après yo komi diacre tant on pas diacre comme bishop yo comme donc ils ont des étapes mais pas tout n'a pas brûler d'étapes petit Zoro yaki photographe ya Papi Volcan petit wana bon éviter ceux qui badiambo mela ba pikola wana Bob ya na tombe ya Bob Marley on de bébé sage mutu et puis yo sommes un politicien malox c'est la raté on a l'oxyteur ya oya chawana diamba lox oana babenga rango rastaman te politicien rastaman azate rastaman na mutandule
récemment naza décorateur récemment hier ayaka peintre photographe nanga soko lingi na kopesa image ya qui photographe na ye pour illustrer bon moi na pena de azotala ba mouvement ya Papi Volcan moso na telemi abi il faut seka kana dokata ba photo ya koseka ba photo ezali et peta bunga rumba na bite ba diambo do melo ba piko na bob ya tomba le ya mte ko motinda e ali no ko sabato bo ke ne ko agresser Volcan oyo bo sembete bon oh bo sembete mais combat pena ezali combat ezali li kofi ya makasi salemi po bato ba kansa ba na monopole la violence ba na monopole la violence pour na garder du temple ko nzembo c'était mai nzembo nazana peuple mundibu lelo vision nazana vision na bino soka lelo na combat ezani vision na bino na combat parce que au bandi combat kala il a fallu bo dégager Kabila Kabila a dégagé lelo botoza na Fachi lelo siko vision na bino ezaka kandenge ezana to dégager Fachi vision na bino ezani mes frères mais en tant que chargé à commission politique ya RCK Monde pe président du bureau politique ya ba combattant non aligné au jour d'aujourd'hui bandeko bato bunga makamoya ole bata la intérêt ya Congo total et Congo place ezokende baza na ba futilité ya ko agresser batu ya kofinga ya ba polémique buena mais non nga na chargé commission politique ya RCK Monde donc na minute de situation dans na Congo nous tendons vers un dialogue national mais tout ça a besoin de dialogue na minute de on a besoin de dialogue et puis ndenge bazo solo la politicien mboka parce que bandeko nga ba combattant bango balinga batika la ba bourouette nga na bourouette te ngai faut na zala aux affaires na za téléspectateur te mais faut na zala acteur mais ba massa balingi bazala ba téléspectateur ba bourouette ba ye ba tieze lo mabanga ba baloli ba politicien tant ba tonganda ba koti na ndako ba ju bourouette ba sa nini ba boa kengo libanda d'ailleurs on a fait bon comme étant chargé à commission politique ya RCK Monde nenge na minute bomoni makomo tukoleka président Chilombo Félix alobai que non hier reçoit sous na Kagame te a reçoit na Kagame kaka na Lola mais tu comprends était Lola oyo alobai Luanda koma ki Lola akena isiko kwa sous Lola na Kagame na Lola ngozaki nini Luanda Kagame batu pe ayete po yebeke Luanda eza Lola te donc discussion na bango batanango ezake bazo sala ba manœuvre politique ya koluka ba dirigeant influent ya Congo pour ba vendre autour d'une même table ba ça va partager gâteau c'est là où j'invite mes frères ya combat que na ba manœuvre politique ba toluka ba politicien influent ya Congo pour ba vendre tout autour des tables ba sur la marami ya Congo biso pe photos à la pe na kati diaspora pe il faut participer na kati ya influent ya Congo parce que biso doit babouate ceux qui commettent ça là combat c'est grâce à la diaspora et ceux qui Félix à sa place à Zawana azobanga pe kaka diaspora moi Félix il n'est pas mon ennemi azako devient nanga on est l'ennemi nanga ndeni to bundeki Kabila kinde mais yetango ya bungi photo ça dit tous on sait nanzelati mais ce que ba manœuvre zo salema bino bolingo za ba téléspectateur lo ba bango ba ba téléspectateur biso zo ba terre na biso lisusu ke na peuple mundibo les superviseurs nazana stemainze mo nazana Casse, Nadana Mario, Nadana Bango est belé pour ne citer que moi, mais dialogue pouvoir en place, dialogue na nani. Dialogue basala Katumbi. Katumbi, Abimane Azan exil Azali Banda. Pour nini, pour bon, ça qui a été fait. La Martin Fayou. Fayou, bango va passer à Fayou Mbongo. Basa dialogue na nani. Na, c'est ça, non? C'est ça, bango bakanga kangare, basa dialogue. So basa la dialogue ceux qui gosa la dialogue na Jean-Pierre Bemana na Kamere na Viemboso mais dialogue déjà délice sanga a aucun dialogue na bango bakolingana te parce que bango bakanga ceux qui bossa la dialogue na Fayulu oui certes pas ça Fayulu mbongo wana ce n'est plus un secret polichinelle donc voilà problème est à Congo il faut peuple congolais à s'intéresser dans ma de l'Ghana Congo, bah futilité non, et puis non Volcan yo zong si musique, y'a ma to kanilo papa, mais c'est d'abord maman Ghana. Mais quand c'est ce qu'on le bon pour na combat pendé bien peu bobani la kaba combat bon idéologie c'est que non musique
ils ont dessiné congolais. Afin des juifs noirs, afin des juifs noirs. Quand même, au moment où Congo jusqu'à les vampes non libérés, il y a un est, position bizarre, tantôt plus tôt, c'est quoi musique en mon pays d'origine, mon pays d'autres pays, ça a bien monté, qui n'a pas faute, n'a pas monté. Pour battre la musique, ça va bien. Bon, il y a la musique, mais tant que Congo est stabilité, c'est quoi, ça quoi sert tout va nous bien, tout va nous ah, c'est pas le venant la caution en juif noir. T'as toi un plateau de stars. Vraiment, plateau de stars. Plateau de stars. Non, n'a pas ni la fan des juifs noirs, star, n'a pas ni un plateau de stars. Voilà. C'est pas la question pourquoi. Parce que tant qu'on biso to de musique, c'était une façon de tirer son nez d'alarme. Il y a ça va congolais qui y a un danger qui plane au Congo. Bazo pour maman na personne est, bazo violer biso, bazo iba kita na biso, bazo kata mabele na biso, basali biso nyo surtout oyo ya mabe. Yango to kangaka musique. Mais na ko kanga musique on a fan de so mutazo bela so avec hôpital. Médecin peut ça qui simbala monter. Bandana na kusala diagnostic azobela nini basali ba examen azobela nini poto peut c'est ici nini au bixé mais to vanda ki to kangi musique oui j'en fais partie à bateau bakangaki musique na zo faire partie à bateau na mais na première ligne ya tongo oh nyo so ba bazarate ya tongo batu na kulutu na que je sali maître John il vit à Ebi force à petit na donc et au salaki to kangi musique mais est-ce que tant to kangi musique à fande musique yango to yekaka au fungolango pourquoi ngai na epsi bandeko na ngana ba combattant o bazo luka sur ko s'acharner contre ba musicien parce que ndenge dawana tant ndule kangama ki ce n'est pas un secret pour les Congolais, bah combattre belé, bah comment ils ba star, bah remplacer bah musicien, bah toi qui bassia batou, bah comment ils mabala batou, tout ce qu'on reprochait aux musiciens hier, bah on va reproduire ça qui oui, bah on va reproduire ça qui maintenant, et il y a comme ça là qui na vandi na talinga bia to bloquer bateau to nyongi bamwa bateau bah ba créateur d'emploi na kati ya Congo. Parce que Congo n'a biso écrit employé. Vous imaginez chef d'État qui a un peuple non, l'État dans la misère a repris ça n'a pas gêné mieux sur tout chef d'État. Mais musicien a ko recruter batou na kati boka c'est n'a pas d'emploi. N'a pas le temps oh. Mais na Congo on était en assemblée nationale, musicien congolais ni no voter à l'assemblée nationale. Azate. Nathalie oh mais bah détournement nous choses les Ghana Congo il y a ba millions ba milliards ba nini musiciens congolais ni ozo détourner ba milliards dans kata Congo azati oh mais bato bazo linga ba changer constitution na Congo natali musiciens congolais ni dans kata wana azati na maintenant ba musiciens doivent faire souffrir ba pour rien ba on est ba créateur d'emploi na Congo mutu atangi na suka nango asugi wapi a monter kaba carte comme la cabine téléphonique. Comme la cabine téléphonique. Mais musiciens wana azo recruter batu. Azo mema bandeko na biso na poto. Ba msusu pe bazo ya bazo kima, batikali, ba bani pe goide, ba famille na bango. Donc eza création d'emploi tant ba giye na bango ba yiki na 15. Ata 5 bakimi. Dans ozo na chesta. Azo sur 5, bazo ngi lisusu. Ba na ba créateur d'emploi. Donc bato na kudu la batu moko lelo jour d'aujourd'hui nenga na bagano, bato na faut botika bango. Ko s'attaquer na ba musicien, c'est comme si nous sommes en train de donner un coup d'épée dans l'eau. Ceux qui to s'attaquer na ba politicien. Nenga to boloka ki ba politicien, mais ba musicien plutôt. Ba betaka ba concerter, ba ya kana potote, ba répéter awate, ba sanité, to bloquer ba politicien congolais. Bayara na boto kasi bayara nkande to sala ba musicien politicien congolais serait lumbe moite politicien congolais dans la droit au chama kolate politicien congolais bayaka na bango mona kezo ni hôtel na Marseille kuna Marseille likolo donc afande yo za mutu robeta masolo wana te yo za mutu robeta masolo po au vivant réalité ya batona na mboka oyo batu oyo biso bino bozwa na maboko ba mende surtout ki boye ata na maboko na bino bazali donc po bazonga na maboko facilité wana ezali mais bana mai siko batana bagenda caché oyoka bonga na da mutu ya tongolo pakala ngana mutu songolo pakala ngana bite ngana zali combattant non aligné qui veut dire nada sima ya politicien congolais moko
Nada sima ya Congo, nada sima ya peuple congolais et être combattant non aligné et le binanga teke ba politicien congolais bata binemi nanga. Non. Mais papi Volcan excusez-moi na kokata yo na voir na ozo kende wana soki bosa na leader te liboso na bino yebisanga ça. Mais ba leader en bolwa ba combien de fois vandi na leader na plateau des stars. Mais yo sikoyo ozana leadership na boya ngote mais sikoyo par rapport ya mouvement na bino est-ce que bango nde mutu baza est-ce que batu oyo yo ozana bango na mouvement na bino wana baza conscient ou baza na lignée que non ba yebi que non bo biso leader na biso ezali Papi Volcan. Mais papa ta on a zo que na chargé la commission politique RCK Monde dans ce mouvement na valida na Londres toi na ngando ko les crocodiles ba mais siko ya moyo zinga ba onyo stwana ba koma sima na yo mais papa nga na chargé la commission politique bango bata sima ya ba politicien aussi otabino bo utina ba combat soni ndeni par rapport tout mona ba moi ça oyo akomi mobile oyo yo mobile oyo akomi moi ça oyo yo siko na soni wana yo mona pa Babe Masombo zo moi ça mundina bah Jean moi ce n'est pas moi c'est mon Jean moi ce n'est pas Chatumba bon est-ce que voilà ça ira salité à Chatumba ba salité frère na ngai ba sœur na biso na dini na de tout le monde m'a mobile comme ma bolingo ma balle yaka na ba kombo mais siko na makambo no so ki otangi wana to bango za siki no ba mo na bino boza sérieux que non to que le chat to ma que leader na biso za Papi Volcan papa na bina makambo no so tu yolobi wana ya Papi Volcan na kati za wapi mais kasi ça combattant mais na combattant est-ce que na bosoto yo tangi nkele wana yo moninga na kati les place bino bouti bato yo marcha na bango bato yo tambola na bango ba odombo siko ba tout ça wana ba ça les choses crédibles c'est ça na moi biso ke ba odombo crédible tout ça na terrain citoyen wana yumto lobby siko bino boto ko no pesa crédibilité na mutu mo da crédibilité aventurer mo mdoko boketu bo pesa crédibilité odombo da sérieux plus intello que boketu oto benga crédibilité odo est plus crédible que boketu boketu a bisi bino mais la même chose fait oh vanine bibliothèque ya komba mbiaka boketu bana bayana yamba bona komba aventurer le roi boketu bo pesa crédit mutu le roi odombo oh non aza crédible Babe Masombo crédible aventurer le roi boketu nazo rappel ba congolais mutakala ya tuke mais à quoi si bino nana eza déjà na sinaza na ngokutu na bola kiswango ya solo ona la ya tuko mo kazala gazo na la so mutakala ne o mona ngote ouais o mona ngote oh na besoin de télécharger siko ya kosi ba congolais oh non ndenge za boye Félix Satinenga batu ba beta ngai elongo Félix Jean-Pierre be matinde batu ba beta ngai siko batu ba robeta boketu ba 7 personnes peuple mundibu oh ba robeta boketu siko 7 personnes bena ba beti boketu elonge vimbite elongo ezata bimika kana dans et puis soki ba robeta boketu na batongo ba robeta boketu parce que boketu so rotambola soko baluki fo mona 10 points na wana dans la pembe nani 10 points na oui soko baluki fo mona 10 points yewana azalaka toujours pembe ya boketu siko ba robeta boketu ba beti 10 points batiki boketu mutakala batiki 10 points de lokuta yo moni image na parler en bateau donc momi oyo ye banaye kokende kuna momi atrike a jouer mobi mais siko tango ba jouer est-ce que yo moni na makamana ba jouer est-ce que ba jouer dombo ba jouer Babe Masombo ba jouer Papi Volcan ba jouer ndeye et puis au monde au total ma motaka ne petit toi dans le Canada on nani mais final ba ya malongo ça continue makambo na moni se ba solo ka pe yo akala teke ba yo ko bima yanga na éviter bon yanga sore bimio za la roi Balthazar non bref on rigole tout revenir à ce sujet na biso voilà donc Papi Volcan allait charger à commission politique ya RCK Monde visible Congo bandeko na ngai ba valida ngai bandeko ya Belgique ya France ya Allemagne ya Angleterre ba matimo aussi ba ngando les crocodiles ba bigi Papi Volcan daza chargé à commission politique ya RCK Monde. Donc nous aussi nous avons une vision meilleure par rapport à tous nos politiciens. Place à la biso confiance ba makambo ni surtout au tikoloba ya ba mitakala ba nini ça ne vaut pas les Congo. Les Congo est encore et encore plus meilleur, plus beau pour les Congolais, tout ça. Congo a besoin d'un concert des nations parce que guerre, il y a le lieu de guerre,
guerre économique. Donc voilà, bah, combattant non aligné, na RC Cameroun, tous on a pour la vision ainsi pour la Congo, na biso papa. Donc, bossa la biso confiance. Après, battu surtout basu mukara bon ceux qui même dans l'église bon on a fait battu basu mukara on a fait bostra azo moi si abattu libala soki mami mobile na kufa OK parce que bino bozo attaquer battu ko basali nzambe basali nzambe ba mo bana makambwana ozoyo na émission ba passer ba fatiguer ba belé la prochaine émission au dénoncer babiloko wana oui et puis et aux alanga bien ko naza na posa au dénoncer pena babiloko wana ba passer ba fatiguer ba belé oui naza na posa naza vraiment na posa ngai lelo na lingaki to solo mamboka ndeko solo une agression na yo les katilobi et puis la dernière parce que comme juste na la fin pour on a chuté te mais la bête moi mbodo na parce que na mona ko ndenge na plateau de stars vous avez na tendance à attaquer ba combattant comme ne bango ba tu mabe mais alors les bateaux ba benga bango ba saint mabe ku teza na l'église bon niveau parce que ngai na yebi combat bateau ba banda ça va na c'est peu le rôle rectifier voilà na traité bon bateau mabe donc tant déjà dans son mona yo ndo mona mona bateau wana nyoso wana mais ce problème ils a bon pour au moins pas na yo ba bêtise wana pas le yate mais ce problème ils a randi ni tant na bateau mabe ba on s'appelle sous peut-être moi et l'autre mon père mabe comme mona que noté il est pas ça bon malgré ils ont tu ba yo comme na muyibi ba biki na muyibi yeyo ba biti yo ploko sana muyibi te yo pe yakana tenga na te yo yakana peut photo vérifier mais souka ba mona ko za voilà donc c'est-à-dire c'était un peu ça donc ngai na comme bon to comme na presque na basuka papi volcan na ngaki moi le baroji c'est est-ce que ça pour ou contre il y a changement de constitution de biso mboka biso bon changement de constitution ceux qui doivent changer constitution tout se rapprocher na constitution ba pour tout batiger la biso ya makasi ya boanya conférence nationale souveraine on va pour changement de constitution au thé nada pour thé na contre mais ceux qui doivent changer constitution donc il nega tous au ils na conférence nationale souveraine tout en place d'accord on comprend maintenant op l'article est rechangé ezali mais l'esprit au bazolinga ba changer les yango eza esprit moko ezobomba makambo belé na simana parce que tout comme ga okena 3 ans il a fait un mandat tout comme on doit changer la constitution de ça c'est tout un problème mais ceux qui doivent changer la constitution tous la constitution et la conférence nationale souveraine au bakulu tu ya boanya c'est tout un héritage to regretta gelo kona de ngana regretta gelo kona comment batika héritage wana ezalaka ka classé na ba archive te to kende ko piocher constitution na conférence nationale souveraine et aux ayotombo la Congo na biso ko tapena na rosoyo to bettre masolo wana parce que ça masolo ça na masolo moko boza vraiment très sensible et surtout ça ningi pour na ba Congo surtout aux mutamayele et puis combattant au bato bayebi to solo la yango vraiment ndenge singa ka ezalaka to comme presque à la fin na joie que rapide pour l'agression à lobby ba makambo mon nini ya souka ko koloba par rapport à tout ce qui s'est passé na Gare du Nord c'était non mais moi ya souka na rolo ba reta na pesa conseil na bandeko na ngai mutu mo dans le monopole de violence azate d'accord donc violence il faut on est logoté nous voulons qu'il y ait la démocratie au Congo et dans les jeux de la démocratie il y a ce qu'on appelle accepter l'opinion de l'autre. D'accord. Donc ceux qui n'ont pas opinion morona yote ils ont octroyé droit ya agresser ngai to ya ko finga mère na ngato ya ko sala nga menace de mort non mais poto longa etumbo tuzana nga kuna regretter pourquoi bango ba yi ko agresser ngai alors que ba Rwandais batambola rebelle na kati ya France awa bango ba bonga biso bazo violer ba maman na biso fala ki ne ba agresser ba Rwandais oyo to yebi bisika batambola na ba Champs-Élysées mais bino bokina ko agresser pour agresser ba simple congolais et kobeta petite sœur na biso Jenny Fouti qui je salue en passant kobeta ba tu ko sala nini mais sauf que 99 jours il y a ba violent ils arrivent vraiment le 100e jour ils arrivent pour ba quoi ça ba violent donc combat na biso total objectif total à Congo de mais moi si on a joie qui ba biloko na yo no lobby bongo est-ce que ça quoi confirmer que vraiment a joie qui a comment moi na moi mais ça confirmer que moi si matumu na ibi ba cadeau ya mais moi ça ko sala biloko bongo c'est mais comment yo moi si ya combattant o comme moyibi et moi sur le temps moi na mobile no mais il est pas à la garde à vue parce que normalement c'est ya qui maki
parce que biso na biso ce que lo moni ntango twana yi po menacer ngai na loi ya ba gangs na balabala soko moni no kwa na mwasi na ye ogwata kete to soko moni no kwa na bana na momi ogwata kete zena ne no soko za ye moko ogwata ke mais le roi ya na mwasi na ye boule pena ya ko répliquer comme tel ezala kité mais na comprendre te momi wana ayibi ba plein mère na la rezaki na kat na parfum na sombela yi mère ya Thierry Migler momi wana yibi yango akina be ba plein opeza ya taille na yo momi wana yibi biloko za ya taille na ete siko yoki no lata biloko za taille na yo te eza soni vraiment eza biloko soni ta na zona na basi ba combattant mususu bazo yiba okeno yiba biloko ndengwana donc c'est moi à mon avis ndongo tsholo ba peut-être bazaki déjà ko filer ouais c'est si ba roza la bazaki ko baluka na gare du nord ngana na mutu na sambola na ngai na déjà na maboko ambila c'est déjà bon voilà nous sommes presque à la fin en tout cas to pesibino merci na bande konyo so balandi biso na plateau des stars merci beaucoup Ananou Diamant Noir merci voilà votre humble serviteur afin papa mais on peut ça ba moi liloba pe le 18 janvier 2025 tous en la grande manifestation et au Banda, na Château Rouge, à partir à les 18 janvier. Les 18 janvier 2025. Nous avons une grande manifestation au Banda, na Château Rouge, à partir à 13h. De l'ambassade des États-Unis. D'accord. Donc, il négocie un mémorandum, mais pas à Trump. Par rapport à Makambo et tout le Kanaka, c'est un mot qu'on a besoin. Tu as bien ici, Bandegonios, on a bien ici, Bandegonios, surtout il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Angleterre, il y a Suisse, il y a Londres. Même à Paris, si toute tendance confondue, bah négocier ba parti politique, boya et belé, tout sangana, biso to le batego, to pekisi un tel té. D'accord. Jour wana a to kotambola na slogan na biso to papier na biso za carton rouge na bossa nengo mais carton rouge za kara c'est ce qui dit destitution. Donc to kotambola, to banda Château Rouge ci République eza le 18 janvier 2025 après on a repris ça fait batanga ba mbote na repris ça petite sœur propre Bijou Kalanga et pendant maboko ya Kabelo petite sœur na donc kangara suki danser soga planter ou plante ça au lobby oyo na bimi na sachet donc mikolo za na château d'eau na bossa ende kombo ya salon na na repris ça bino kombo ya salon ba opena ba na besoin ba bima pena na sachet ba planter bango ba kanga bango ba suki ya bien ya maboko ya petite sœur na Bijou Kalanga yende avant ici masolo côté na après na bossa nité na pesi peuple mundibu ba mbote belé les superviseurs na dans peuple mundibu na local susuni na pesi système nzembo ba mbote Mario Elima missionnaire classe na bossa nité JDT mamumuluba oyanga ya motema na bossa nité semaine qui ala ya bekelos otete la kema fumbe coach donc yo place vous avez yo bega neto betakati na bossa nité peut-être pour na osuki ça de yeso na pesi mbote te na 0. Ah bon? Mama Congo original. Mama Congo original de Louise Babo. De Mama Congo ne wana original. Ya tongo do yekolo histoire. Yena benga ki capitaine de l'équipe. Voilà. Quand bato nyo surtout balandi biso, Papi Volcan za bino, bozala na kimia, Papi Volcan za ki agressé mais bo moninga raki, noko. Mais bamama bagression na mutana monopole nango azate avançons sauvons les Congo to bimsa Congo na gofweza nango donc ingeta merci beaucoup tokoitani la prochaine numéro merci beaucoup.